na kitambo. Donc mwana na bazuye ba violé babimisi biloko akati bake babwaki ye mwana na kufa ti lelo. Donc ebetama kitambo mobi viol après bobo viol après babomi ezate ke kofi mo kam tasala non on a qui sentiment na pesi ezelo musoso na soki mutu aye pe na kainga na ndinga makasi wana vraiment ezape eloko musoso singa musala oza ya leta te mais solo lobe obimi na nga lelo lobe longa musala no fundo panani ala na pesa funde te tona boyi bonga mbamo ba longolinga pe lorsque le domaine est le comanini mobile a vrai akabela yo foka kabima pourquoi tu as musala wana mo afokota afoka na nyata après ça nini fi wana zi ba condom nosa kangiso na maboko azi ba superbe okitango boyi obena ngakuna zaki diba mwana moto abi okale be palmi tala mamufi ana osala chela na osala azo ba superbe na obimisaka akochango na bouteille azo bimisa okochango nga katam na mayaka te na relaxa moninga nga mayaka na zana ngote nga mayaka ezate omoni mayaka ezate mayaka comment ça yoka lisolo Mbote mingi na bandeko tu ba kozwa occasion kolanda émission na biso na 3W Congo France. Merci na bandeko tu ba mesana ko pesa biso confiance. Lelo bo comprendre attitude tozana ngo to kosala émission lelo na moko oyo aza loko ekwe ko ba danseuse to kozwa danseuse mais to kozwa danseuse tina oyo danseuse lelo danseuse to ya lobby ba kala majorette fille d'honneur tout to kosula na bango to kosula na moko magali. Ici na mbe pe émission l'autre fa pesa témoignage ba pasteur to kosula na suna suna zongisi boepo ala la fille o alobaka bien la fille o ya bi témoignage ya makambo ebele to kosula pe makambo kofulomide to kosula ni ba vie o ya mona ibele to kosula ni a mwasi na bakati ya basi aza catalogue chéri aza vrai chéri bota l'émission tina suka makambo eze belé ba témoignage eze belé na katia ya ba président ba musicien ba danseuse ba fille ba sala la vie ba gel makambo eze be to kosola merci na poni ngenge ngokabeza ke éducation merci na mame milinze mamotema tous pepele ya mbetolo merci na Christian Touré Mukendi merci na ndiko na ngata sima caméra ba tutu bazolanda biso vraiment bota l'émission yo magali na moni o lisusu nasinga pe nasebe komona okala so teni banesi ke ba 3 à 4 ans passé na Congo France. Non, ça va par la grâce. Tenti libala nzamba osunga na kudutia mais nzamba osunga tovanda ka par la grâce de ndenge ezala kaka bato bamona okala bato batali na sepe susu komona su na Congo France ta o ndako da o ndako pe na ndako donc soma soleza foka na zonga na palais ko ba mono awa na système à témoignage bato découvrir à partir lobby sous semaine wana bono mona ba émission ne awa na système à témoignage mais magali bato niko ba fi ba komona yo zango te TikTok ouais ça mabala ya te pesa ba mibala non toko salika mo pona pesa ka mabala te foto salika mo supe et po eteya parce que na ba vie na biso to mema na minute eza bien te alors to pesa na ba maté belé na ba TikTok makambe belé donc okozo po kotika apprendre à laisser mais le tout monde na ville awa fille moi abimi ba benge soki la dai ba benge soki Nathalie soki nani soki Rachel ba benge Rachel abimi Fatou fille moi abimi na ville azo boma ba bomi za 3 garçons yango ana lisusu omoni bozui bino mibali bozui bolinga ka monso apparaître bolinga ka oyo aza nango akumba mutuka don de yende te makolo kilo tende yende yon obino bolingi
donc oh Monique avandi aza calme posé azoluka mwa business na mukie aoluka mwa soma partenaire 10 francs aza mwa na $10 20 bino olinki ya 1000 3000 yo Monique bokufa mabe lelo qui s'est changé qui s'est changé tozela liboso ka mibali ka basimba ki so kotina basi ngana envie ate la bomise à 3 personnes moko DJ moko so DJ autre so yango wana moni ngani na vina ngani na envie ate soko kuma mutuka yayo soko za bamongo za banda ku yayo MC yo la pongi te moisi matuta kuta yemba abike na mela nga malobo mela la pongi bien ya l'aise mais l'autre fois to yamba ko betela biso lisolo passer la déranger yo okotati na bureau na ye ameko simba o oui ameka mais simba te parce que au moins na vie nde totambola boye photo bongisa leo na biso polobi na biso pesa la bien ce que le les ama biso be rare musu do sala avant lelo na michoni na zabo on a ibi Yesu na ibi nzambe na ko sala ngote na ko sala ngote mais lelo za mwasi oza mama oza muto lelo le cap belé ya eza passe au moins na ba domaine mususu baby bazali mais pour le lorsqu'on a domaine le comment nini mobala vrai akabela yo fo kakabima eza ngo viol to eza ki ava bimana oui wana eza viol te wana eza ke ava bimana yo ava pesa yo eloko akabela yo sengi fo kakabima point Monsko mwasi oba violer makasi taki oza mwasi oza basi bobeta na masolo na mte sokuta na pena mwasi ba violer beto li solo na e sala ka passe na mutema to akoyina mutu wana to na vie na ye conséquence mo ekomela rien là nakutana na ba fille ba betena kamba viol te mais naza na histoire vraie onga na yoka open na mona mais mona ngo que son âme repose en paix Daniela da kitambo donc mwana na bazuye ba violer babimisi biloko akati bake babwaki ye mwana na kufa ti lelo donc ebetama kitambo mobi viol après bobo viol après babomi ebetama kitambo ba mutongo ti lelo to yeba te soka zanga na makale so pe babimisa ye so pe azala kaka ye ti lelo to yeba te est-ce que moto ba violer na âge à 14 à tout 14 à 16 ans après quoi mukolo akofunda moto pona yo mwasi o mona ngeza mais on est sur na sens te parce que la volonté est montu yé moko non ezaka différent songa mona ki sentiment na pesi ezelo musoso na soki muntu aye pe na kainga na ndinga makasi wana vraiment ezape eloko musoso mais na minute yo ya lelo bana balingi iPhone ndeti ngai naza na Spark 6 boy te do fois na iPhone 12 fois na nini do bombo okende komitika do pas apparaître kaka nayebi monsieur Kofolo oui nayebi très 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 bien c'est nani Kofi Olomide nayebi bien monsieur Kofolo mi artiste congolais au le long de ma réseaux sociaux bâti monsieur Kofolo Olomide dossier après concert n'est qu'on raté dossier ba danseuse Kofolo Olomide viola tant que au Koloba mais eza pasi makasi kala badanseuse akala mais la mutu ya dossier wana na yoka on lelo te na yoka na ba masolo beta manyunyu ezalaka nango mais eza pasi babimisi yango lelo mais nga déjà na sala nini na yoka nango lelo nga nakutana na eloko moko ezaka bamarke mo ya bakofi Olomide wana nga na mando tekela prêtre mo mona tanga kombo eza te po eke mabe po aza moto baloi alors mais place azali conscience na ye esalaki eza ye soki atala émission oyo nga na ndo tekela elamba ntango naotekela elamba natekela elamba abinanga non ofungola chaîne nanga moko boye ya tv foyo osala na chaîne wana bobe tosali mpe baémission bachaîne nini bo tokomi kotambola mpe tosali bamarche de santé ya chaîne ekomaka bosi aomo drague nabisi boss depuis na banda oteka olamba fa oloba na nga ke elingaka oyo mais
Non, moi, je suis en 2021, 2019. mozwa na bango to na bazwa Ouais, déjà na joie tendeni. Ouais, déjà na joie. Donc l'équipe est karaté hein, l'équipe karaté. L'équipe non karaté. Vieux non, boss wana na ibise boss e simba te. Et donc ngani na zabu to zaki na yo. Ono sumba bilo pa nga. Otikela ko bangante chetemte. Mais pesi nga musala. Musala oza ya leta te. Mais solo belo obimi na nga lelo lo bobo. Longwa musala. No fundo pa nani. Alors na pesa funde te. Tona boy bonga mamo ba longoli nga pe. yango faute ya Kofi te dango faute Non, exacte que Kofi mo kam tasala ngo non. Toti ko kosa Kofi ka te bate belé. Basala ngo. batebena genre ba musicien Ba musicien, ba patron, ba nado. Exemple place mususu, oka liko bisata matrike lika ya pamba pour kota na musala wana. Mo afo kota afo kana nyata après ça nini. Okoti. wato benga on viol to ezaki onibanyati opona musala Yo moko lingi pona musala. Wana yepo musala. Wa Kofi pe yaka pona musala ya. Siko fimo zanga zo bate ne ka musala ne osani. Osani o pesa makompa Kofi poni. So ye boye ese Kofi nga kanga na makazi. Ya to tika bilobela ko. Neti ngani na fani ya mukolo kwa. moi mokia 14 ans to Ya to tika. poto 14 17 ans. Do anjibi poto yongake. So boye Kofi nga kanga na makazi te. Alinga kangete. Ndeti mufanga magashu. Na fai na nga mbali mo ba na nga pa na nga manga na osombolo pala mo be na gombe onini boye na sama kambiaya. So na ndimiza nga na telika pala pada mu emsupe ya lokuta. Alia na yem supa kimi na yi. Mais te mani nga loba ki bon pa mi tala bala besko baze. O maloba benza ka a. Tongo bimisa. E kangi omba na moko. moi si conseil nous repère ça va danser Zouana au procès le 13 décembre. Pour ngai pour na conseil ya baliami de trop. Avant faire da baloba. Déjà baliami même so mutu mo atebi so te so bosali bonenge tele maboy. Ya banda kala bosara wata bando olia bino. Toza no battu. But no sto tele émission o. Et loko so eza ya liboso, débution sto ko telema. So commis 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il y a ce que monde se pèle là. Donc oza kana kombo ko za epeme na Kofi. Ngaso ba na boy na ngali kambo. Mtoka nga na makasa ya kainga magali te fo likambo na kayondo sana. Azate. Po na mani eza ben. Tanto kufa de na sake mtu moko baba sa mtu mususu te vie eza nga. Donc so na mina comme impoli eza nga. So na lobi lelo na koma nduma na mobulu isanga. So na bi lelo na koma ne sango na za ne mama certo ni ezanga. Poto no ke nga moko. Bat bakolo baso totali ba totali namteya bozongisa. Batika ko fa vanda bazongisa no makambo sima basola na vie calme ba ndeni ba ko sala. Merci Magali, azaki na page to leka kitake mwasi moto pe lelo azana makambo ebele to kotiko page mususu to sula na Magali omona makambo ebele l'autre photo isabiso ke ba fio ba sala ravi ba comment on système ke ya kolzwa ba suprême ba suprême ba mibal pazo kango ba osana bidon pour ça non papa ko sala na nini ngana yo to yebite donc epesa nga passe na ko lela. Muti na vanja eloko nga na moni dans quelques jours awa. OK, passe hein. Na niveau nini bandal kitambo ko nga na uti kitambo. Na uti papa. Pour nga na za ba mi balé. Na uti papa parce que na minicho bana kitambo papa. Po ba otanga kote kuna vike ba transport na nga na komi na kin ko yaka ko zonga ka ndena kene ko tika ba papa kuna. Po na zinda kuna kitambo funa kota. Papa nanga na ebisa yo na onzonga ndako na vaina bana ti tokena bongo église to bime église vike église esili ba 20h 21h ebite na zo moto na zonga na zu moto na zonga ba manefra na biso ko sona manzela okuta na mama sa momona na kala boye 23h na micha na taxi ezate foka nga po to mo ba taxi ba bloquer ba kangi ba botolo penyoso na zo na ka moto ya na zu moto to zonga to komi na Shoprite o ya GB.
bandumba bacheli batelemaka na bino mo boyebi mutu nyonso oyo avanda na dambo to avanda na bandal ayebi ndenge parcours ya place wana ezalaka to ville yaya fille wana azwi bakondome nyonso akangisi wana na maboko azwi basuperme aokiti yango boye obena nga kuna ezalaki diba mwana moto abi okali boye po abi tala mamufi yana osala tiela yana osala azwa basuperme wana aobimisaka aokotya yango na bouteille azwa bimisa okotya yango pasi pasi take mwasi to ki pasi pona mibali pasi take mwasi par rapport que mibali wana o bazwi basipa boyo bima su na biso botika na biso nini en plus mibali wana boke sala makambo nini na banjoto na bango ya na kolela te eza mambo basi mais bino mbwa basi bona na terrain bopesa pe ba conseil lo pe vindenge do soteli so kina ba mort lelo ba jeune fille bili ba kufa so tena ba Facebook ba jeune fille bili ba kufa ba garçon bazo kufa bilinga linga lokoso mbongo bolingo mona soso te tabate nini te finance comme pressé ya vie take yo mwasi rolo bani yaya tolia matembe tozana kimia omoni lelo ba fille be ba kufa via ba camarade wazana onga pena zana oyo oui wazana onga pena zana o bino pe mibali boyeba nini ovana basi na bino basinde mobu luka lo mibali belé ta pardon hein on a bien excuse na bino moko na bata ba théâtre na ba ni bolika baso ba pesa makambo do makambo na boyeba sika zouta boyeba sika makambo na euta ya bien ça oui to bona biso te mais ma beza lelo génération ne ko raté yo mais ba ne je kangi bango hein ba te biso na église ba te biso ma bebele et puis si mbote non na pasteur na Martin Koto église ni mi pedek et puis si mbote wana mbaraté yes simbate asimbata kufa pa la muka mbaraté bien on a bureau boende l'autre fa pasteur a bien ko na bureau comme aussi moi na ngo oncle likona ngo no oncle nanga oncle temba simba te ako simba pete ako simba te ponga koto na pina azara boy yongo gelo muyeme mone gelo ninga zana na pese mbote pesa za abi magali mboko na po ba pasteur ba le fona pesa ngota na bana bitike bala na bango na pasteur te wana ye eloko ane kotanga ba jour anniversaire na kompe ka na sin kangi meloko na ngana ke na ngokana na ba fondation mo boto nini mo bona kapa na tiki abo pesa bana basani bana betike basani ni bala na banque na ke place mona tiki ka eloko na nga pa bato mo beso ya benga pe mo peto meli pe boke kaka tala tika mambo ebele na rolo bate mela bo do pasteur ya tirbo bon mela ka bilo makasi fa mela pe so sali be abwake longo confinement o donc confinement o ya vanda ko to moni ebele ezate ke o ba betenga lisodo pona mona ngamo pe na vandi wana pasteur amela bien ikono ba batenga na capitaine pa melina suka patiki mia na ndako ayeba ni atson pa mutu mosu likono ya to sani magali to solo na yo to sala on émission ba te belé balandaka merci na Pauline Ngengo mame Milinze ma motema tous pepele ya mbetolo bo soutenir soirée moko eza lundi soirée TikTok soirée eza lundi eza soirée TikTok eza lundi na ngwasuma donc ebandi na 16h to kufa rapera ya ngwana place ba pepe mabeza la pera ya ngwana place ba dozo rapera te ya mutana ku itela ba kufa na lokoso na bango baby ke sudo ke boy ba sen po musala nyonso ando yora musala mutabima te do so na kata musala jamais ko bima libanda do so moni mutakei c'est que lokoso do alinga zoka ya mingi nagalosa moi c'est risque nous tout on a vu depuis au banda mambolinga na bité so banda olinga 13 ans 14 ans on les a yo muto yebiango risque ni okuta na ya muto mo so okuta lokuta mabete nga pena sali vraiment vi penza ya makasi te ba camarade bobeta na maso naza ba camarade oui parce que nga na koti ndaka libana âge à 19 ans OK na koti moi mukie na sali vite na yeko bima on a commission ba 20 quelque yo yebi yo na kala muno yebi ebi so ba na kotanga te po ba to calculer âge na pa iba so na âge ni non ne bi mena ko na ba trinquer kete non 30 ans ko no e comité mena zanon ko bona na munene ote mukie na ba mbongo ne ga ndako sikoyo makanisi nde mutu nde fo esalaka
erreur moko e donc babi libulu okoya ki lobi lelo pour que ne boso olinga sokoya nango te. mais soki utala mpe na bagere fille oyo mosusu tellement fier frère soki magali wa mwasi kitoko tomeka osimba kisi yaya tala ebele mo mbani wana nga kata na mayaka te nakolakisa moninga nga mayaka na nzala nango te nga mayaka eza te omoni mayaka eza te yoka lisolo nga aza bafille mosusu maga tokosoma mayaka na ndenge eza na mayaka na esalaka ekangaka ebendaka place ozala otika oka libanda mobala pusa na pembeni nao mayaka kaka luketu bato balataka ya siko likolo nango nga asombaka na nzela siko mwa ami moko boya biso ke alika so mayaka na biso yaya oyo anga eza ya kisi te na nzela ya nzambe na kata mpena betia naza decision na kolata mayaka te bafille ebele to mwa balata bamayaka awa bamwa tiango makambo ebele batia makambo ebele mpe bazala na makambo te mibale ebele omoni ke ya tala omonaka mobala na kambo yeya nga so okende nga so ozali na ngai oumi tokende na sengo merci kena mpo ozala miso mpe zalanga te kena nayebi kisi te nayebi eloko te mpe na osimba te sukolaka bien nasukola mwa so nayoki kaye mo pota bimoselinga matanga mwa nini na baki na vane calme yango wana so ondimi nga ayo so mpe ko oboyi no osala nini oke na yo nga kuna naza te bokedaka place bakangi bino lelo elobi kuna oyeba makambo nene bikudi to banganga to bamusulman bafille olobi ke oyo mosusu obi ke bakamarade mpe babenga mosu akobenga biso magali tala boye oyoka betoko aokepa nani nga eza bato ebele eza na mibali ayebisanga wana etoile oyebi mwana mobali nakotanga kombo te mpo esalire ye mpo aza mpe na chaîne na ye pire moto nakobimisa mpe nimero na esikoyo ayebi na oyeba oyo eza pisango oza na etoile ya kaka mpa nanga kanga nzoto ya poto kwenda futuka chine wapi ya ye mokonzi yebisa ye so akoti na bar bato bagangi ya bachampagne nde mutekitaka ya na ye biso mais asenga akei na ye akei nga mna boyaki na nga natali na fama tata na nga ntasimba kisi aza te bandima oyo nde baza natali ba oyo ya nzambe mpe ezali mibali mosusu mpe balengisaka nga te bapede ya nazalaka na nde naza pardon limbisa limbisa bato batambola na bapede baconseil bapesa basi mais sikoyo na bapede nga atambola na pede te mikuta mabe te natambola na pede te mais nayebi bapede mais natambola na pede te sokuta mpe na lesbienne alingo makasi wana kutu koyo olobela te bambongo na bango nalia te nakata nene mbala moko nga na ndima mobala akosani nga ke mwa mobala lisuma monene donc nayebi te na nde balobaka lisuma monene ezalaka te ya moke ezalaka te wananga te kaka mona yango nde ya lisuma monene ke nakuta na lesbienne moko boye nakoka te mpo wana mpe na pardon nakoka te mais na vie nde tokende boye par rapport ya vie ndenge ozomona vie ndenge tozokende boye surtout basi lelo bakomi mwana 13 ans déjà omona esi abebi 14 ans 20 ans koloba te mwasi aleki ala nona quelque mibali mwasi abebaka nete ndeko mbali omosiko wana bafamille kutu okotela mpe bafamille te eza je ndenge ezotambola na mboka oui na mboka mpe ndenge ezokende te mwana mosusu fufu pozala na ndako eza pasi donc fo bunda kaka pozwa fufu eza pasi na miniti oyebi mboka nde bloquement kota mbongo ndenge ezali ti embe fo mona su $100 miso eza pasi loboko esimba kaka kisi mosusu de baokomokende so moni vie ya facilité yo okena o so olingi okemba nde biso de okembaka boye ozwi mwa $20 okembi mpo bwa te mwa moke mpo ozwi mwa 100 ozwi mwa nini wana oluki ya nzambe mpe ya nzambe ewumelaka me yaka ezwa nango ntan ozwi mpe na ntan mpe na likemba biso nzambe mpe nalinga mono yango elingi yebo nzambe abloke na kote moko boye abi te mono nakopesa boye te na tana oso motema na bloke yo après ya te azwa mais so osambe nzambe na ndenge bosolo ye yo ozwa nzambe mpe otiko te ota mpe motema ekutana deja mpe ke moto abengi obe makali yaka tosala cope mwana mboka boye toyaka boye tosala boye ya nakutana me nakenda te jana explike lo moko na passeport ngeke na osila
Alors, nazwa ba cop. Ba biongo pena la téléphone boy magayaka. Toke place boy boy mbonga ngo toke ne boy boy. Ta boya. Voyage on na sala. Ya matadi. Ya matadi kana Afrique eh. Na matadi meli ko na ngo siko tunanga nini. Ko na biso mda kufa na matadi kuna siko boke bio na siko boke voyage. Songo ba koke partout. Na kenda te. Na sei wana kudu. Partout. Wana kudu ko na ko. Na ebate nga mona kini. Belle moi mi bali toi to. Nga mona kini. Mais na ba mata. Na ko me mpe lo yenge lo nga na sa mais na yeba lo ni osala. Obimisaka oza ona munoko. Tango obimisa mona te mutane mutaboye. Basi pe koma pe mwasi mo azana mbongo mais ake asena mwasi basi na basi pa. Wana pe bazana bango to wana siko na mona te mais to yokaka. To kana biso. Kaza combien les camarades? Nga. Na koza la camarade mo me ba mi ebele. Yo vraiment bon magala za combien d'amis ou ayebi ki na pesa confiance ou ayebi ki we ko yelanga na moyen na buto ma so magala za te na ndako un so mama peto papa so mama za to papa za bi ki na ko benga mutu boye na yeba ke ni mobali ni mwana ni papa ni mama nzambe mama ko trahir nga pande ko na morobo papa ko trahir nga pande ko ne mo beto pa leki na nga mo boy ami ko trahir nga pa ba amine mwana nga ko beta isopa camarade ne leki mais nzambe ko beta isopa nani. Combien mi bali? Nga, nana mbati. Célibataire. Merci to ke na biso na suka to sisa na biso émission message no kopesa na bandeko ba otala biso. Surtout mingi na ba basi longola ma chapeau bato mona magala za vrai cherafi ote ayena internet te mususu akanisa ke aye luka yaza na makamuna aza ba terrasse na ye aza naturel aza makamuna et tout singa photo ça na émission wa yebi te mais na kati ne kitoko ezali yebara message na pesa to ba nini otambola to na vie précédée o azana nga pena zana ngo o mo to nzamba salara o mo na vie ti to botama boye ba coordonner baza batapusu baza ba maso baza ba ministre baza nzamba yimoka yeba ezara to to kontaka 1 2 3 4 5 6 7 10 po ani yikolezi yo lingo kokana muninga mais nje musala ko 7 muninga na zana 10 yo linga ko kokala kana 10 wana ya to tike loko wana molo ko envier yo ngeti na biso mabi MC yo envier mutana yezana za kimia te yo za kimia fe ba neni otambo na vie ba fiyo nini ba fiyo azaka bimina mobali abima na mobali apo mobali na komi na mbonga moko so mbala na violer conseil no pesa lokoso ya lokoso mobali amsa linga kete alinga ki ni yonga tunanga ngaso mbala linga funa tunu da sibia na van papa olinga poani nando talelo foko talelaka o alingo po eza mibali mso sepeno kanenga sepeno eza msu alingo pona bolingo to yebaka mwa pa to yebaka lokuta mabete to yebaka o mso alingo pona pona mu o sel ba jet d'attrapement yeba o mso alingo ka poka sepesa njoto pokara batu betaki tembe na batu mo po aleka mais moi so mbongo ya moto akosele ma ya viol eza pe ba conséquences wana pesa na ba conséquences za rebelle siko ngala kuta na prison na kena eza tonton mo fi moko bo asala trick na ba para na ye donc mo ba kenda kaka akoseli muntu kene bimena ngai violenga nini oyike mona sotel ngo bo mkolo sotel na ebite so se kune koma ndeni mais dikona ngo ye vide na ka viol donc ye ba viol ke kaka mwana na bite so ba sela ke na ye bati akatele tene njimite kazala na ngo azana ngo te ye ba kosi soteli vrai bébé mais boîte ni mwana na ba boîte msunga na kotete na vie mais mwana na ko soteli ba photo poste soteli mangabno so monika mwana yo likolo même si yo ta likolo ko moto tchada ta na kati wana te mais ye erno sazala ka wana. Merci aussi si na bise émission merci na chef Fenek Mokonzi le lezali aniv nae mbotama elamu na chef Fenek Mokonzi to bwakele ba fleur ebele donc nzamba baksolo ebelo ezanga ka baksolo mayele capacité bela musala et ça la bien chef Fenek Mokonzi ya Bakarine Mokonzi donc ya zarane pembe ya lobaranete tonton mon humble mais bogard la boîte maman na biso maman vraiment maman
Maman Yvonne Longomo azana na kati ya Londres. Maman Yvonne Longomo. Magali question ya suka eza ngona tuno. Magali noire obi tonondo yendo lulenga moto nondo yendo lulenga obi Magali frappa makasi donc noire ebimisa ngai na ebité mais o etikali na lata nyonso na jupe naza na culotte naza pantalon couleur nyonso tout naza daka nga ami bilo abuyo ndunda na dongo mo babilo ba mi pandi donc biloko ya bouillon ngaso okina ba sauce wana yibata na ndano ya te pondu ya mai mendenga baluba mena muluba te na kinda na oka bungu o alinga alinga kana mutema na mobimba Magali nga timite mais siko loko bomanga ni vérité ngana za te question na komi na milimo na mibomba na bayeba ngata dinga bimisa mbala moko onaza so linga bongo tokei mais so lingi pe bongo te ni ata pa ba camarade ata wapi so linga bongo to kendele bongo mais so lingi te otiki na mena bien bina nga na ebinde bazala na ena mutema mutu te ngato senga mabe no solo mabe te na ebinde babamba taka chose grave ato ko bunda bona ebine babunda te ato ina quartier na partout ba loba na Magali wana te de bazokisa ata mutu ta makila mute mona na ebi ngote siko fi wana ndeni merci Magali to boka batu na yo Magala linga mobala komisie na combien combien te pongani na ngamona ambongo donc ata ya mukiaza na ngo to sala ka lobi to ko mononge bele pona na ba idée Bakotwana privé. Merci. Na boki dédicace danga ya papa Gelor Mutele taka Aigle Noir fondation Mutele Gelor Aigle Noir na bosenité ba jogo taka isiko zali na biso Aigle na biso ba jogo place oza oyebi yomo oyebi kama monenge kenda kaka yangwana ka bona pichumbu ese bossa London Flex na pesi ombote tala bossa prêtre taka ngai mwana na leka na staff na pichumbu ese wana patron nga donc koyeba nga na vie ko sala ya liboso eza na London Flex oyebi mais mission nga liboso na sala pe ko zala kana staff London Flex et puis soka bambote vie na oka kozate obenga petino tendeni et comme déjà obenga merci na batutu ba fenek merci na Pauline Ngengo merci na mame Milinze Mamutu na tout ce que Mbetolo et monsieur Agi par rapport tout ça là par rapport ya ba basi okindi mamba lobi ya basi par rapport à viol et comme belé ba viol monsieur donc tout ça que monsieur vous joyeux bon nomone ngala mdekuta nda ya ciao merci Congo France Bisona bango bangona bisona bango ekara molai France.com site ya Kolo Masolo danger Masolo kitoko Congo France.com